Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline mutu natieli bino video oyo. Natieli bino video oyo eza révélation Nzambe a révélaka ngai na 2018. Video oyo nayaki ko partager yango révélation na partageaki yango na video oyo na 2020 na mai na tanto zaki na confinement ya liboso. Nde na pibiaka makambu oyo po ete bato bayeba makambu oyo Nzambe atalisaki ngai mpona makambu ya mboka Congo. Sikoyo na partageaka yango bato ebele botalaki yango, bandeko nyonso na partageaki yango pe na YouTube. Bandeko nyonso botalaki yango, nayebi ete bandeko mosusu botala yango te botala yango, na bandeko osi botalaki botala lisusu. Pourquoi nazongiseli bino yango? Po video oyo nazosalela bino prochainement, oyo nazotiela bino kaka lelo, oyo nazosala kaka siko, nazotiela bino mpe kaka lelo, bozwa mpe kaka lelo. Video wana eza révélation makambo Nzambe a révélé ngai, nde nga na comprendre yango eza continuité ya révélation oyo. Continuité ya révélation oyo yango Nzambe oti ko révéler ngango kaka na moi oyo tozali yango na tieli bino oyo bolanda oyo aprende na kotiela bino révélation wana na boyi kosangisa yango po ekozwa espace na tieli bino nanu oyo bolanda oyo kaka lelo pe nazo tiela bino video nazo expliquer bino makambo oyo Nzambe atalisi nga bandeko na ngai. Na yango Saint-Esprit aza na moko na moko oyo akolanda video oyo. Saint-Esprit aza na bino ba oyo bokolanda video oyo bolanda pe video musu oyo nazotia. Nzambe aza na moko na moko, kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko na moko, nazotiela bino video yango bolanda yango. Nzambe amona moko na moko. Merci. Na kombo na Yesu ngai lisusu wa bino mama Deline. Bandeko na sali video oyo lobi na partager video moko boye na ibite so batu baname batu ba comprendre que en tout cas na pesi batu nyonso merci ba o ba remercier ngai na video wana ba o ba comprendre en tout cas la majorité vraiment batu ba comprendre que video wana elo na loba boye donc itoko lobaka ke lo côté soki likambo ezate jamais likambo soki ezate na loba lelo na partager makambo Nzambe a révélé kangai. Je crois Nzambe a révélé nga makambo wana ezalaki ba 2 ans eko kiteme e rumeli mwandam. Ezalaki na 2018. Na 2018 bandeko ndeka to bondelaka na biso boye Nzambe na bolingo na ye afongolaka misu matoyi alakisaka biso makambo ebele mabombami makambo ebele Nzambe alakisaka biso. Nga mokolo wana na lala na bandi ko mona na ndoto na ngai vraiment en tout cas na entendeni na ko expliquer no ndoto wana ezaki vraiment te ko ba ndoto ya bandoto mais na obengo kaka ezaki ndoto. Na moni tozalaki bato ebele après na ko mona mbala moko on dirait likolo fungwami bato nyonso tokomotala kaka likolo tomoni vraiment ba char de combat ezokita na likolo. Tomoni penza ba angelu bazokita ba cheval oya bibundeli wana ezokita na likolo. Mbala mo biso nyonso esika tozaki tokomi panike tokomi koluka kokima. Le tokomi koluka kokima tomoni mbala moko doki groupe na groupe kote bato bozali ba angelu bakiti wana. Mbala moko nzoka mbi ba angelu si ba mikitelaki avant ba char de combat e banda kokita ba angelu pe bakitaki ba moko ange moko nde tozoki ma ange azo directionner biso bokota na ndako mo bandako mpe ezalaki mo ebele wana bokota na ndako sikoyo bandako mosusu ezalaki ko bukana vraiment me bandako mosusu tozo oyo ba angelu wana bado ba biso tokota bandako wana ezalaki vraiment protéger makasi. Yo mo peso ozokima o préféré kaka okota na ndako wana ozomona ngo penza ke ba mire nango ya makasi do bandako moko ezaki vraiment bien bato nyonso tokoma pe kokota kuna ba angelu pe bazo directionner biso bokota sikoyo leki tozokima bongo tozokende kokota na bandako wana sikoyo soko komi na porte ya ndako wana ezaki na porte moko automatique. Soko komi na porte ya ndako wana okomi ka wana mo porte efungami okoti. Mais ça na bato mosusu soko akomi wana
porte omona eboyi kofungwama soki porte eboyi kofungwama omwa baangelo batemaki na porte balongoli yo babikende baboyi okoti soki okomi wana porte efungwami okoti soki baboyi kokotisa yo oke place mosusu ko biso tokotaki na ngolo ya nzambe ngale nakomaki wana porte efungwamaki nakotaki tozalaki mpe ebele tokotaki na kati ya ndako wana nde tokuti na ndo tokomokama makambo nini ezoleka eza na bato mosusu omwa mwasi na mobali bazoya bazokima mpo bakokota omona porte efungwami mobali akoti mwasi akota boye porte ekangami mwa baangelu babi yo kokota awa te so biso tokotaki wana tozokama makambo nini baporte ezoboya kofungamela bato mosusu baolela babi nga kutu mwasi na nga akoti te nga kutu mobali na nga akoti te nga kutu bana na nga bakoti te nga kutu boye tozokomprendre te makambo nini ezoleka na mokili tokomoloba obongoleki mbala moko esika tozalaki tozoyoka makelele mbumbu tozoyoka makelele bakate tozoyoka makelele ondire ya guerre tozoyoka tozokomprendre eloko te bandeko na ndoto wana tozalaki na kati ya ndako wana mbala moko tomona mutu mosusu aye wana akonesi ko bato mpe bakotaki ale bato oyo bakomaki kokota na baporte banda ofungwama su te en tout cas me ya moko mpo mwa ayeboye porte efungwami mbamo toyoka mutu mo azobeta na porte mbamo baangelu mpe oyo batelemaki libanda bakotaki baangelu bazalaki mpe libanda bakotaki na biso mpona kokalme biso mpo tozalaki vraiment traumatise baangelu wana bakotaki na biso après ekomaki omona ata mosusu malgré baangelu baa na kati momo akati ofanda boye porte efungwami moto akoti na pema nyonso ale tomona boye moto azobe ayaki mpo akota porte ebandeki kofungwama te abandi kobeta porte lero abandi kobeta porte wana baangelu siko bafongoli babi oyo ozobeta porte boye ndenge nini biso to totali boye ezalaki frère Patrice oyo ayembaka mbamo biso tobi frère Patrice ngakutu na biki eza frère Patrice tokotisa ye mbamo baangelu babi moya kota eza te biso tokokotisa mutu te fo porte efungama yango moko mpo mutu akota mbamo frère Patrice bandi kotuna baangelu wana pourkui ngai nasalelaka nzambe me ndenge nini porte efungwami te baangelu barepondaki ye boye balobi yo osutenaki Kabila lokola osutenaki Kabila wana yango wana mutu nyonso oyo asutenaki Kabila akokota awa te mutu nyonso oyo asutenaki Kabila akokota awa te le wana tozalaki nano Kabila wana azalaki président kuna ezalaki na 2018 mbala moko siko biso tokamwe fo epotisi pa bandi kolela bandi kosenga bapardon esalaki bato mosusu mawa abokotisa ye kata obunda baangelo abokotisa ye bato mosusu babi te akota te ekomi trop tard akokota te mbala moko en tout cas place wana nayebaki te soki frère Patrice akotaki to akoti te na koloba te akotaki to akotaki te mpona loba nabakisa te na oyo ezalaki te en tout cas nayebi su te soki akote to akotaki te mbala moko biso mpe toprofite tobandi kotuna baangelu wana makambo nini ezoleka bino boza banani bango balobi biso toza baangelu tokitaki déjà bien avant mpona événement oyo nga na bi événement ngo biso tomoni avant tokota awa bachar de kombe kiti na likolo tomoni vraiment bibundele kiti na likolo bazobunda na banani epuis tala bandako modele ezokweya baangelu bayebisi biso batu bitumba oyo ezali bitumba oyo nzambe mutu akitisi bibundeli na ye mpo ebundela peuple africain biso bia solo babi nzambe azobundela Afrique yango wana bino na mboka oyo Congo nzambe akitisi bibundeli na ye awa le azobunda awa le mboka oyo ezokangolama Afrique mobimba ezokangolama biso siko totuni azobunda na banani bayebisi biso azobunda na bamindele oyo babebisaki mboka oyo bazobunda na mindele oyo batelemelaki bino bazobunda na bango epi ndenge eza wana boyeba ke na ndako oyo bandako oyo biso tokotisi bino eza bandako oyo kolo alobi kaka ke baoyo bakokota kuna baoyo baza maboko peto oyo mitembo oyo maboko na bango eza propre
biso tobi na ndenge nini balobi mutu nyonso oyo atangisaki makila ya congolais oyo atangisaki makila ya baafricain akokota awa te. Mutu nyonso oyo azalaki corrompri oyo nyonso abalobi oyo nyonso asoutenaki gouvernement oyo eza en place akokota te baza libanda ba oyo nyonso basoutenaki gouvernement en place baza na libanda epuis guerre modele ezosalama mutu akobika kaka oyo akoti na ndako oyo akoti na bandako oyo ye wana nde mutu akobika baoyo baza libanda bakobika te. Biso biya solo babi azobunda na mindele nyonso oyo batangisaki makila ya pepe congolais basalaki ke makila pepe africain etanga ye azobunda na bango epuis na bato oyo nyonso basoutenaki gouvernement en place baoyo nyonso batravayaki na mindele wana alobi bakokota te baoyo nyonso basalelaki nzambe na lokuta bakokota te baoyo nyonso aza ndoki soki azalaki ndoki soki alieki na ye mutu teke atangisaki ne makila pepe congolais te akoki kokota mais soki kaka ndoki oyo alia deja mutu ata aza mwana moke soki deja aliaki mutu atangisaki deja makila pepe congolais akokota te. Ata bakuluna oyo bakataki bato bamasheti soki makilaka ya pepe congolais etangaki na maboko na ye akokota te. Oyo nyonso asoutenaki baoyo batangisaki makila pepe congolais bakokota te. Baangeli wana bazalaki clair bazokoexplike biso bandeko toyokaki ezalaki somo na ndoto wana biso toyebi nde boyo apres bamoko toyokaki makelele ya minduki esili makambo nyonso esili siko baangeli bayebisi biso bobima bandeko totala kaka na fenetre boye mabulu moko na mboka yango somo bandako ekwei mabanga banzete ekwei babiloko ebele ekwei mboka ezalaki détruit biso totuni baangeli wana bongo biso siko totikali na mboka yango na modele oyo tokobandela ndenge nini oyo esalami lokola makambo esalamaki na ntango ya Noe vraiment yango biso esalami na façon oyo tala vraiment baminduki wana babibundeli wana epanzi mpenza ebomi bato nayebi bino le tobimaki wana bato nyonso bakotaki te bazalaki te ezalaki kaka bato bauti na bandako wana le tobimi nde toya komona vraiment mokili ezalaki détruit ndenge ezalaki détruit bongo alapres sikoyo baangeli wana babi na biso boyoka point nécessaire bandeko boyoka point nécessaire na kosala sur deuxième vidéo na koexplike si les points nécessaires wana balobi na biso boye balobi botonga Congo ya sika botonga royaume Congo botonga Congo ya sika oyo ekozala na roi oyo akozala dirigé par le Saint-Esprit nzambe siko alinga dirige mokili epuis mindele bazoya kosenga asile awa boyamba bango bakoya kosenga asile awa mindele nga na kambo nga bia bon alobi bakoruta mikili na baerope bakoya kosenga asile awa bakoya kofukamela bino boyamba bango bolakisa bango bolingo plasi esukaki yangwana na video oyo na partage kaka ndoto oyo nazosala video suivant nazokolimbola mwa moke na ndoto oyo yango bomoninga mama na bino na telemi nalobi tika na loba ndi nayaki kotala nga nayebaki na nga makambo ya kimbangu te bandeko ndi siko apres ona temisaki nga vertige nde nalamukaki na bandi kobenga bato ngana bitama nzambe alakisingi mpe lobiki oyo bamindele baoya kosenga zine na Congo ese c'est possible bato badie ezalaka prophétie ya kimbangu nde nayoki bongo bandeko na 2018 na susumukaki nga na bi bon balobi eza prophétie ya kimbangu landa prophétie ya kimbangu alobaki yango ke mindele bakoya kofukamela biso bandeko esalaki nga malili na oyebisa bino makambo eza ya solo esalaki nga malili nga ndeko na bino nga na bia bon elobama deja ke bamindele baoya kosenga zine na afriki ke baoya kofukamela baafrikain balobi oke yango bomoni ngai na bandiku na ye koresone ke banda 2006 nzambe banda koloba na nga likambo ya afriki
likambu ya Congo na bande ko comprendre te pourquoi nga na bande ko linga na kutu Congo te tema na zaki dessus na mama ba famille bani mama na nga kufi bani na baki nga kutu Congo na bosa ni yango mais na beleto 2006 nzamba aka koloba na makambo na kamwa kalobango pa batu mususu te alobango pardon pa ba pasteur minene te nzamba lobi na nga ko meka ko soutenir président wana Kabila te na 2006 bandeko po aza agent ya Satan oyo aye ko boma ba peuple congolais nzamba bi peuple congolais eko kufa makasi ba poison ezokota na Congo nzamba loba na makambo be na 2006 l'air après ba ne na komko yokango na kamoka yango na talaki ngana bila mouvement pa combattre bimi na lobi funa ta mutu ozomona esika na komona na komko prier po na Congo na komko mona makambo zo ketito hotel élection 2011 na bena ba tension na likola Congo nde na bite na dossier muke ponga mtu na ya kokufa nde na 2018 o nzamba yako la sanga makambo wana ozomona na lingite video ko ekende mulai yango le siko makambo ya ba coronavirus ko ebandi eluka dossier kinga na mtunga na bipo coronavirus nde ba bike zo linga chalete soki eza na Congo te wana ngana otorozo na biso ba vient tozo ngata Congo to zela mpepango eleka après mo na iko susu nganga na bi boiza makambo nzaba lobaki te ko sala mana e bakate esala mela na ndenge nini o biso to ko zonga Afrique et puis ba mindele ba ya ko senga biso azini na Afrique nzamba benanga e ko sala mana période o bozali ezate ko sala mana bana na bino to na bakoko na bino mais bino boko mona yango ozomona esika nga mona lobaki makambo yo eza sérieux le mamba coronavirus o ebandi nande tozomona makambo ndenge ezolekela boy yonto bito kanga munoko te to loba yona lobiki na yebisi bino oyo mutu na mutu azwa yango zongela ta video oyo des fois bandeko oyo ka prophétie oyo puis landa prophétie ya Fumukimbangu ozomona landa prophétie Fumukimbangu yoka ba oyo nyonso bateyaki Yesu na biso na ndenga mabe ba passer nyonso o ba yaki pona lukoso mbongo bozote ya Jésus na ndenga lukuta ba o nyonso ba yamba Yesu Masia te comme Seigneur pe sauveur o ba yamba te ba okota na bokonzi ya royaume Congo te ba kokota te oyo salela kanzambe na ndenga lukuta ozobela Yesu na se ozosala makambo mabe okokota na ote okota te yango na bande kokozela te ezala trop tard pona yo yamba Yesu Masia comme Seigneur pe sauveur bomo ino et puis ndima Fumukimbangu ayaki pona biso peuple africain, peuple noir, peuple Congo ayaki pona biso ndima yango totala makambo o ezo ya lobi bandeko na ngai video na teli bino yango yo nasalaki yango na 2020 na mai nasalaki video oyo yango na teli bino bolanda makambo oyo eza na kati wana yango yo ndeko ozomona événement place mona lobi wana ke ba ange bayebisi biso ke bibundeli oyo po avant tokota to banda kokima tokota na bandako wana tomonaki ba char de combat tomonaki armée mobimba ezokita na likolo nde armée wana ezokita na mapatalere ezokita nde sika biso tobandaki kokima mwana na mwana kima nde sika tokendaki kokota to esikana ba ange bayebisaki biso boyeke nzambe akitisi bibundeli na Congo awa po ebunda na batu oyo batangisaki makila ya bafricain nzamba akitisi yango pona événement alobi bayebisi biso toza ba ange oyo tokitaki bien avant pona événement oyo ezoya nzamba akitisaki biso deja pona événement oyo ekozoya bozoka bien événement oyo ezoya yangwana biso tokitaki pona ko protéger bino bazo protéger ka ba o bazaki kotambo na obanga nzambe place moko wana na lobi ke na monaki frère Patrice na mona frère Patrice aye ko beta azoba ke ngana saila kanzambe ngana za mosai na nzambe nde na kokota te ba yebisaki po asutenaki Kabila donc itomona ka frère Patrice te frère Patrice azaka image ya bana nzambe o basambelaka yo o mona nzambe ebike osambelaka ozo